Bayimboka Congo, topesi bino mbote. Yo osili kozala na kati na mboka Congo, to pe osili kozala libanda. Toye po tolobeleka mboka lisusu. Ndeko na ngai tokomi na situation oyo ezali penza ya pasi. Situation oyo tobengaka situation d'urgence. Eza lokola mwana abandi kobela e akomi na cas grave. Na mona kosala nyonso tobondeli epuis tokamati mwana na mbangu na hôpital pote ya solo topesa ye soin oyo esengeli. Lolenge moko pe mpo na mboka na biso Congo, ndeko na ngai oyo ozali koyoka ngai na ntango oyo. Mboka ezosenga biso na biso toyeba eloko nini tokoki kosala. Makambo ebandi kobima ebele concernant mokonzi ya mboka selon ba contrat signa na ba ennemi na biso. Mais pour l'instant namoni eza penza nécessaire te mpona koyeba kolandela yango. Esengeli na biso totelema nanu toyeba kopusa monguna mosika nsima tokotala makambo oyo etali biso na mboka. Ndenge tolobaka ntango nyonso, le linge sale se lave en famille. C'est-à-dire que elamba oyo ya salite oyo ezali mbindo na miso na bato basukolaka yango na kati na libota. C'est-à-dire que boyokani eyaka na ntango nyonso tokovanda tokosolola tokoyeba mabe oyo ezalaki pana nini tokoki kosala mpona ye tokobongisa nyonso esengeli. Mais oyo aza monguna akoki koparticipe na makambo wana biso tokoyeba kosala te. C'est-à-dire que ntango tokoyeba kosukola elamba wana eza salite, c'est-à-dire que baproblème na biso ya kati na mboka oyo etali biso moko ekotala biso kaka moko tokoyeba kovanda mpo tosolola na yango. Mais pour l'instant ndeko na ngai toza kosenga tobimisa bato wana libanda. Toyokaki message oyo ebimaki tolobaki te ya solo Nzambe atindi bato na ye atelemisi 300 guerriers oyo ezali koansume na ba département ebele na niveau social, na niveau économique, na niveau politique, na niveau militaire. Tolobaki moto na moto asila kozala responsable na likambo wana oyo ye asili koyeba na yango asala mosala esengeli. Tankape oyo ndenge ekomeli biso makambo yindi esengeli na biso totelema ndeko na ngai. Yo pa esili kozala telema bondela mboka na yo. Ba jeune boke na recrutement pote bobundela mboka lolenge esengeli. Soki kosenga pe âge avancé bakende lisusu mpona bitumba likambo te. D'abord amour patriotique toyeba kolibere mboka wana. Tobundana mpona makambo pamba te ya mike. Baélection za koya mutu na mutu aluka ye bavantage po tabongisa te. C'est pas le moment. Ezali tango oyo ya koyeba kobenga na monguna. Nayoki audio moko bazoloba na biso mabe oyo ya solo biso tosili kozalela. Tozalaka pe bongo te. Mais ozoyoka bazofinga biso, bazofinga na bakonzi na biso. Ezata na elengi te. Ezata na elengi te tango ozoyoka ngo ndeko na ngai. Il faut tozongisa blason na biso oyo ba éternir. Congolais aza moto abangaka te. Congolais aza moto molende. Congolais aza moto aza na bolingo. Alingi bato kasi bato balingi ete. Ndeko na ngai poche ya zoba batiaka yango bayibaka yango toloba. Mbala moko ya mibale te. Tozala mayele. Bibilobili ya biso boye. Okoki kozala zoba tina suka te.
kozala trop bon te jusqu'à la fin. Soki ozali trop bon bakosala ope makambo esengeli ya mabe 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 po bolamu ya bolamu eleki ebiondelo. Tosala attention soki tose laisser faire bakonyata biso. Ndeko na ngai yo pa ezali koyoka message oyo pesa yango pa ya ndeko lekisa yango kobomba mpona yo moko te. Talisa ndeko situation ya mboka soki osengeli otelema na mabondeli ndenge tolobaki telema na mabondeli bondela mpona mboka na biso Kongo. Tozokende na suka na bamboka pe ya poto awa makambo pe ye ndongo situation ezokende mpenza malamu te. Lobi bakobotola biso pe ntango mosusu bamikanda bozaza nango bakoloba bino biso tokoki te bozonga epai na bino. Okozonga epai nini? Epai nini yo okozonga? Soki okozonga epai nayebi te soki ni epai yo okozonga me okozonga na mboka oyo ya yo oyo babota yo oyo bandimela yo wana ndeza mboka na biso. Bamboka oyo bayamba biso kaka lokola tozangaki esika tozangaki likambo ya kosalala lokola pasi ezalaki lokola babenganaki mpe biso moto na moto aza na ka na ye yango bamboka bayamba biso me totalaka nsima mpo tozonga bato. Ndeko na ngai partage message oyo ekomi temps ya kotelema mpona mboka. Olingi osambela sambela mpona mboka mpo te nyonso eyaka na molimo. Na molimo nde bandaka mpe na kati na oyo tobengaka oyo eza palpable oyo tokoki kosimba nde eyaka nsima. Le physique eyaka mpe nsima me nyonso osalamaka na molimo. Tokendela na mabondeli tobondela oyo basengeli kobondela babondela baoyo basengeli basimba minduki basimba minduki baoyo basengeli basala mosala ti ya solo ekonomi ya mboka epusana mpo te peuple alia malamu. Ndeko na nga bosala yango moto na moto azwa part ya responsabilité na ye. Yango message nazalaki nango ndeko. Totika koyinana totika kofingana totika makambo ya pamba pamba tozala bomoko mpo tolonga bitumba wana mosusu ta koyeba kolonga yango ezali kaka biso bazali ebele nsima kasi elongo na nzambe na biso tokolonga. Ndeko na ngai zala na kotelema zala na kondima mpo bitumba oyo tolonga yango. Yo ndeko lekisa message pesa message pa ndeko ayoka yango mpe epa pase pa moto mosusu ekozala malamu. Totelema kola bomoko mpe tolonga monguna oyo azali koderange biso banda kala abanda koderange biso banda kala me tokotalisa eke biso toza balongi ya solo na suki ya ndeko na